Karine Mokonzi, la baronne, a accompagné Mike la Duchesse dans un beau moment oyo Mike la Duchesse vraiment azaki nango besoin na kati ya TikTok. Karine Mokonzi avec acteur na biso comédien humoriste Mike la Duchesse. Mpote bapapa bamama bandeko, mpote barando na barandonete, mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bebe, mpote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambo oya tapote vraiment eswaki Mike la Duchesse. Oui, alakisi na musala na ye tomoni azosala mamoni ekoki te, alakisi na era repo tomoni epe na repo na bakolege ekoki te, alobisi na bakolege epe fo koyeba avant filme bakolege na ye, avant alobisa bango seke asengaki bango nzela, bango pe balobaki eza nango na importance te, ya lakisa ye bango eza na importance mpo na ye. Donc en bref, Mike la Duchesse tapote etushaki ye. Karine Mokonzi, la baronne, mbala moko ahésita te, ye wana ke kopesa Mike la Duchesse maboko, kozane ensemble, kolakisa ke eza nango likambo grave te, tokokozala elongo, tokokosala pe elongo, eza grave te. En tout cas, so boke na Facebook ya Karine Mokonzi la baronne, bokotala wana bofini ekobima TikTok, bokomona président Mike la Duchesse na icône Karine Mokonzi. Wana eza geste moko vraiment ya solidarité ya makasi. Ya makasi o Karine Mokonzi apesi Mike la Duchesse. Quelques minutes, mais ekitisi motema ya Mike la Duchesse. Po Mike la Duchesse likambo soki etushaki ye, po moto alobaki yango Big Zaga na Mike la Duchesse bazalaka ensemble, bakutanaka pe boye na bomoto na internet pe bayebani ti lelo pe bazali na contact ya bien. Mais likambo wana Big Zaga alobaki, modele alobaka makambo na ye ndenge asalaka, mais etouché vraiment ntango mosusu na niveau même ye moko Big Zaga ayebaki te ke ekotouche Mike la Duchesse modele bongo. Biso nyonso tomoni po Mike la Duchesse nano alakisa mosala na bango te, nano alobela pe mosala ne te, pe bato ebele bazalaki siri aza chobert avant kutu Big Zaga aloba, bato bakomaki komirmire po bazomona bango na 2h du matin to na minuit to na 23h.
bazotapote baza na TikTok mpe bato mpe bazomona bamike bango mpe so bazomona seke balali te moto mpe amonaka mike la duchesse ntango nyonso na TikTok seke moto wana ye mpe aide nyonso azalaka na mosala te aide nyonso mpe alalaka te yango wana Karine Mokonzi la baronne en tout cas félicitations ouais Karine Mokonzi bien sûr tomesana déjà kofélicité en tout cas tokokontinue kaka mpo makambo oyo moto akosala yango eza kaka ye bamama sociale boza ebele na TikTok boza mpe na YouTube na Instagram naza contre bino te au contraire bino mpe nayali fiere na bino pamba te mama sociale ya réseaux sociaux eyali nde Karine Mokonzi ntango bino mpe bozali mbala moko bozosala kaka référence ya Karine Mokonzi la baronne atie Mike la duchesse acteur ya monene ya moke te mpo so Karine Mokonzi asalaki oyo te Mike la duchesse ntango mosusu alinga komona oyo asali eza moke koprésente mosala koprésente bakolege kala te tonga tomona aprésente patron batie kamera abimi na ndako asukoli mwasi napesi ye bizo abi bon travail tozomona akomi ti na porte ya mosala abeti badge elinga okende bongo tolinga tomona yango épisode ya sika ya théâtre mais épisode te mpo Mike la duchesse azwaki mpenza choc alors Karine Mokonzi yazalaka na antidote ya choc aye kolongola choc wana na facilité la baronne mama na Henrietta Kikuli mwasi ya nani madame ya nani maréchal Eka Evi Kikuli Abubakar Kikuli Allahu Akbar mama na Henrietta te ezalaka nde bongo bandeko Karine Mokonzi côté ba bonne action asalaka yango sans hésitation bino mpe boyebi yango ata nazoloba na bino ata nalobi te boyebi me bazozo mosusu baza wana na minute oyo batie loboko mona litama te mibale soki mpe lokolo ekomaka na litama nde batie na makolo me lokola baza bamakaku te batie kaka maboko mibale na litama parce que partout bakenda bakoma komonaki bakamarade ya sika na bato bango balandaki ayaya kuna nde bisika bayebaka mpenza la baronne azalaki nani kozala penepene na ye kozala kote na ye nakosi bazozo nakosi ba ami na benemi d'avance nakosi te no soki nene atikaka la baronne te na ntina te nene susi na ye banda kini azala kaka pembe na la baronne en plus akontaka la baronne moto abengisa ye babengisaka ye na te asilikaka mpe te ata asilika ozalaka pembeni ata otie na prison alwaka la baronne ayeya te geste oyo en tout cas nanga na imaginaki te nazotala président Mike ndenge azobundana me nazelaki te la baronne aya na moma oyo mpe ye na moma moko
ya kitoko. Bandeko nanga tokoloba nini? Awe makambo koloba ebele te. Makambo koloba ebele eza te. Geste o la barona sali eza deja ebele. Siko mutu na mutu akoko vanda yo o la ninga otali soki makambo nga na lobi eya moke. To eza bongo to nazangisi parce que awa tozoloba kaka makambo internet te. Tozoloba o eza ti libanda po choc o Mike la Duchesse azwaki yango ye na internet me landi ye na vie réelle na ye. Elandi ye na base musala na ye po na compagnie wana na poste asali combien après près 5 ans. Alors bokanisa tina confinement ya za kosala siko kaka pa na deux phrases moko boye soki pe na phrase moko et détruire écouter mais et choquer et péché choquer modèle et à blaguiter yango o la barona sali et koki penza et longoli choki wana oui exacte que choki ndambo etikali rien au contraire et bakisi Mike la Duchesse courage choki penza pom nyonso esili ekena nani toujours soki elongo côté ku choki ekende côté mosusu et pas bikisaga ke pas bikisaga te baba oyo bavandelaki Mike la Duchesse bokamata choki yango bokalinga yango bolia yango na Thompson bongo te so bokalinga bolia yango nani na fufu bon ata na malemba to na kwanga ntolola. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va se mettre la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.